C'est là où tous ceux qui nous tambola, c'est là papa Simon Kimbangu banda ya kokotela. Soki a witi Congo central avant kota Kinshasa, place na ya banda ya kopemela. Oboyo ka nde gare ya papa Simon Kimbangu biso slogan na biso ana tumwenzi. Nde yango wana. Yango awa banda 1921 eloko yo elongwaka te. Donc evanda kaka awa. Ti biso pe awa na tumwenza. Donc na komina monga fula. Les années tu l'utendele ne boyo kaka l'utendele kokana awa. Très bien. En même temps, aller, il fallait bâtir à Couvès. On a compris pour la Bassoso. Bassoso, voilà. Et les gens sont pour la faune à Zalé, ils ont rien à dire. Nous sommes à Baba, on a vu ça, Tango et Koki. Biso Tiko, Yodomi Pesa. Tamakamisa, Boni Gomipengo, Isa, Tango et Koki. En même temps, on va dire, on y est Samokidi. Tango, on a été. Malovanio, papa alobaki ezongo koka. 100 ans et kobota makambo ebele. Keke nyonso komona yo. Ekoye mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Sanga nyonso tokoluka na mabondeli tokozwa nzambe nangai salisanga nzambe nangai yokelanga nzambe nangai obikisanga. Yokelanga
nde lembo tia makana ba paroisse na biso nyonso yango moni tiami na ikukuta wa za kizamba nyonso ya kizamba nde ba lo bito te yana nde na te ya ki pe bandeko bazawa bazwa ki conscience ngamo na serva ki exemple kata tongo pourquoi si ba on peut mettre voilà mbote balandi ya menga makimbangu télévision kimi tata nzambe ko respect tamuli mo sonto ezala bisika nyonso bino bo zwaka toujours libakwa ko yamba biso bandeko na bino notamment menga makimbangu na émission to lobela moment mo la rubrique na yango polé otoka ko tal sara na bino nyonso ezali ko se rattacher na église kimbangiste bomona ki nzela ne to mesana ko sana bino ne to yaka to komi to tamboli nous vous signalons que tozali awa na ville province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, na kati ya Kimwenza Gare. Donc Namayasi, un village comme il est écrit awa église de Jésus-Christ sur la terre. Par son envoyé spécial, le papa Simon Kimbangu fondé en Kamba le 6 avril 1921, direction sectionnaire de Kimwenza, ville de Kinshasa. Donc dans la commune de Mongafula, c'est un terrain agricole, c'est l'île papa qui se locale et Sika Tozali. Boromi tout na pona nini toye na o esika butu mo to relaxer na bino to relaxer bino dernièrement le lien quand to sola ki na papa Blaise o yamba mena ki malamu na bino ba yi internet to bokotala rabiso na makambo oyo ye bimisa ki na o etali bo nzambe tata Simon Kimbangu abo elelo na ndenge elaka o ezali mboka o ya vandi to pesa na ki elaka ete to koya pamba te ezali na mabomba mi ya makasi o ezwami awa to ko découvrir site awa na kati ya Kimwenza Gare na kati ya selile papa ki solokele nde ngwana to yakaki to komi wana to tamboli ti bomoni ne to mesanaka ko tambola pon menga makima to mataka bangomba to katsaka bibale nde musala na biso yongona to pona branche na biso to peline éditoriale na biso ya ko défendre sanga tata Kimbangu po ete ngai na yo ko landanga ozali noir kaso so soli sango te oyeba nani wana tata azali pe maye oyo ye asala papa Blaise a to komi en entrée to ngaki n'est pas to sala to poser juste accent pour que ba ko landa biso ba ko akoyeba a buena za so guide na bino to ebite nani akoyamba biso awa to kene biso awa nazalinga mokote na se na saki promotion esiko yo kasi tozana omona ngai Blaise pe azali awa yende akoyamba biso na mabonde lipe akolakisa biso mabomba minini ezali awa pamba te témoignage bato mibale misante nde lutaka mutu ya matondo mingi tokoke na biso voilà toke na biso merci liboso ngala sima voilà wana tozali kokota na kati ya ndako atata ndenge boko mona bakoyebisa biso ndako oyo eza mabele ya lingomba esalamaki ndenge nini ezwamaki ndenge nini donc nde tokoyeba yango awa ote papa moyo wala boni bino toza malamu bimeli wapi bowuti wapi touti na bandaku na kati ya natina kopanza sanga tata mokonzi wa bule nde toyokotala bino na oyo esika kitoko oui oyo penze eza esika papa Simon Kimbangu place ya bando sala makamna yeso ka wuti Congo central ava kota na kati ya Kinshasa place bando pemela bando lela kwanga donde abando pemela nde awa bonde la kasi muzola kwa se mwani mwanda verela tata nzambi mfumoto Yesu Kristo papa Simon Kimbangu kyanga ni mwanda verela tata nzambi ututambu sabontu bwana nkianda zako talaba mpangi batuki mna bifulu kali yiye nzala mwatu fetiyo tuni na nkatu kansi nzambi tata bika ngotu twadi sabetu twana bantu betu twana zi instrument ngetuka utwar sabontu bwana nkianda zako katwa maladi ni tupambula matuvanga ngenzambi tata Simon Kimbangu ikuboke mpasiwo wiso tutwa sabontu bwana nkianda zako muzola kwa se mwani mwanda verela amen amen. Voilà, balandi amenga makimbangu télévision, papa Blaise azayi longona omona ye, papa azayi lokola bakengeli ya oesika. Oui. Ingeta, papa kombo na bino na ina mulai ya singa. Bon, ngai kombo na ngai ndi amboka Mundo Santotila. Ya fier nde Blaise. Okay. Ngai bachanga yi chef de sécurité pona mabele ya papa Simon Kimbangu. Okay. Chef de centre azali menga inde na sala kande sécurité. Pona bato baswa na kobia okoti mabeo yewi na yalati le mabe ngande muna kobimisa yo ngande muna kokotisa yo donc ngande bachanga sécurité a yo nde omona nga inde tozalaka na ekoto yo yepa za mundimi akoto. Okay. Merci beaucoup. Balandi amenga makimbangu télévision ndenge tobisi bino to yena o esika pamba te bana tata Kimbangu bazali a ndenge tolobaki to kotambwa na mokili momba ko panza sango esika nyonso bilembo ya tata ezali esika nyonso ye aleka tango apesi biso makasi to ko pema to ko loba to ko koma yango nde lelo oyo Kimwenza Gare nde ya biso epai ya de papa Blaise o bazwami na o esika yango ne longo to kosenga na bino maso na biso na ko préférer to solango esika ya kati ya site pokuna nde bino boko expliquer
expliquer biso ndenge nini le kaka ndenge nini mabelo ezomaka et maima kosala maka kozaki to mi pito tala pe to moni a kolola na kobokola bwa makasi awa ndunda da na kozonga na ndunda matembele pondu donc voilà papa ngala miti maboko na bino bo guider ngai po to laksana mokili mobimba ba bakolanda biso misala na kati ya lingomba lolenge kani kotambola et puis bilembo tata kimba mpo mona ete yo ozali kochola yo ozali kofinga yo ozali kosakanela moto kolobela tozali bozali na ye lolenge moko te tolanda toke na biso ba mokimba ntango abandaki koya na 1921 voilà abando côté là-bas abando côté là-bas ok c'est kolongola ma papa voilà lokola na bisika nyonso oya boule selon coutume na biso toko nzela oyo tozokende otambola nzela papa Simon Kimbangu abanda ya kokotela soki awiti Congo central ava kota Kinshasa place na ye ya bando ya kopemela oyo boyoka nde gare ya papa Simon Kimbangu biso slogan na biso ana kimwenza nde yango wana donc gare na ye ya banda ko ya kovandela kolela kwanga nde yango place totelemi awa chaise na ya banda kovanda na termitière wana yango awa banda 1921 eloko oyo elongwaka te donc evanda kaka awa ti biso pe awa na kimwenza donc na komina monga fula tozwaki les années ti lutendele ndenge boyokaka lutendele ekokani na awa très bien donc papa ndenge bayebisaka biso molimo ndenge esalaka toza na baporte mibale ya lutendele na oyo ya kimwenza awa kimwenza gare donc oyo mabele oyo nde papa moto azwaka yango ntango ya mizalelaka na 1921 mais lokola bakutimie bazwaka mabele ayaki komonisa ndoto pa papa moko babando benga ye papa Nzuzi papa Nzuzi wana azalaka na mwasi na ye awa na makati mabele ebimaka neti mabele ya papa Nzuzi wana papa Nzuzi wana ti ntango aye kokufa atiki maloba pa mwasi na ye kende mabele oyo nga natalaka ngo kaka kotala eza mabele ya bato ya papa Simon Kimbangu voilà ngai ndenge nazilingi okufa yo mama mabele oyo atapa bana lakisa bango po bakende kopesa mabele ya bato pa papa Simon Kimbangu kiangani mama wana pe abomba te ti suka nango akenda pe pa papa Simon Kimbangu kiangani na bana na ye bapresenta mabele oyo tango bazwi mabele oyo biso nyonso tu na kati ya kiti ya kimwenza to bando ya kosala mabondeli awa donc eza na baplace eza kende no osengi soko zuite seko tobelaki bien te ou bien oza na problème na yo na nzoto po likambo tata nzambe esanganaka na salite te en tout cas place oyo nde yango wana papa ndenge alobi kende bobokola bolona bobokola en tout cas eza shit na biso tosalelaka babilanga awa tozoforme pe ferme na biso ya basoso voilà papa Blaise tokoma wana pona kozala penza ko talisa na bokebi donc siko to telemi oto ko mona intermédiaire oyo na libango donc depuis 1921 zala boy depuis 1921 donc sika tata alaki soka oti Congo central oto bando benga ba Congo na kala oui abanda ko pemela kolela kwanga awa penza très bien awa penza puis pe soki a bilongwe awa amati na mopanzi wana ake tout droit mais abimi na ye na rai azongi na ye boy mais entraîne na yende mingi yango awa soki ali awa kozonga lisusu boye te kinda kende azongi abati boye abimeli kuna mbala moko azongi beta makasi oyo ebukaka bangomba ebukaka bandaku ebukaka banzela nani oyo ebuka na kate ebuka na kate donc banda ye bakende 1921 biso ba auto zalaka te mais toye kokutango molimo pe ye kofongolango awa kutu donc ba abe baya na position surtout pour ba senga basala ba miracle na bango awa esimbate donc ya ngizan place na biso donc comme esika bandimi bayaka oui chaque vendredi mercredi tokotaka mabondeli nde awa voilà papa Blaise na ngambo papa soki liloba ezali otia commentaire matondo mingi mama journaliste en tout cas site oyo eza site moko historique tose tolobelaki yango kutu eza na mama moko asalaka ba action sociale aza bienfaitrice autaka na Italie ayaka na ngambo kuna omoni kwa ngomba na école moko ya modèle blanc eza wana mama ana tango ayaki kosala pont oyo ko relier site oyo na quartier Kimbuta eza na ngambo kuna tokokoma komona eza village ya Polo alors Polo wana asia kufa déjà alors itikala mboka ezalaka ferme koma mboka nde mama wana asomba tonga école na ekuna mais mama wana ayaki kotia pont awa totuni pourquoi ayaki kotia pont alobi ayaki kotia pont eza pont
pont dans le sens que tout le monde a pont, mais dans Molimo, il a créé pont humain entre Bisso, Bato Moindo, na Bango Bamindele. Donc, il y a 2024 kaka otozali. Na mois de mars, il y a inauguré pont wana, ba chef coutumier bayaki, et puis bourgmestre Patina qui représentant na yenga, mutonasa qui reportage. Jour ango, et quand qui toko kutu mukolana nde alobaki azo sepela kutu ko bana ko benga mana kombo africain na ba non africain on les place abenga na kombo ya ba italien. Alors tango ba mama na ba kei na sima ba sala ki po ba saki ba action sociale ba zwaki ba prise en charge ba étudiant et consort tango ba kei na butu nenga siko na lalaki na ye ko mona sikoyo na place moko eza kuna na moni ba mindele ba obima wana na shama bele. Wana ngana lali kuna likuwa ngomba esika na fanda ka na futela kanda kwa chef coutumier abima tikela kanda ko azana ba problème na bakolo mabele abima tikela kanda ko na futela nde na lali kuna miso molimo efungwami do papa simo kimango afa latinga na moni awawa na place banana no zo mona ba banga na ezali ba trou ezalaki wana na utai ko bloquer yango le 6 septembre. Et puis ba trou ezalaki wana siko a pena entrer moni ba mabanga wana zo représenter ba makeso bazaka na Rome Congo o baza ofanda na cour royal tipo ko mane sika Rwanzinga kuba wana ofanda alors on nde ba reza représenter na mabanga siko na moni na place mabanga wana ba mindele bazo bima wana siko ne bazo bima ba osa ba incantation ba invocation moko boye miracle nde na ye ko longwa kuna na molimo na ye na beta bango ba mbata ba donc bitumba moko makasi bango tu ba se retrouver na même link. Alors constat na salaki na ba fourmi rouge wana ba wane ko lia nganga na ndo kipete na zo po baza iloko te na bomai bango yonso mais ba misusu nde na ndo nyata bango bane ko kufa donc zaki ko inda wana zaki na bana ngami bale bango ta ngana boma ba fourmi rouge bango ba kie ko lokota ba lokoti maki moko kuna ba lokoti ba mabanga bazuba ba nini ba manga o ya mike ko yaki wana zaki ya ko kemba te ba tonsi wana kati ba poche na ngai et puis na suka nde papa sima ko bisanga ke na mema biloko nyonso na lokoti pa pasteur sectionnaire on a comme pas pasteur sectionnaire pasteur mokoi na iko présenter makambo na monaki na sisa kité aiko stopper biso abito ke na centre to tikela ki ba manga ezaki immature donc bambu mamango ekweko yaki immature yango tali sine papa sima robe na 1921 ke biso bato moyindo ko senga tango molepo to koma na maturité alors tango manga e kemina noté ekwei c'est que quoi pour les animaux immaturité donc bato moyindo nyonso bazana bazangi bososoli eza po bayebite ndi papa simo kimanga bongola ndika ko pola na kanjabola yene a capable ko komisa biso bato moyindo na siko yemoko alingi po wala kaki na 1921 ke mondela koma moyindo ekokisa mape mondele akoma moyindo solo na koma tatama na pe molimo centre. Voilà matondo mingi toko kende batata na ba mama na kozo micro pa ya au moins papa Blaise toko avancer papa Blaise to kende kuna biso toka ko senga na sima na ndenge na biso po talaka katozo fuko toko makuna papa zaki kolobela na cadre ya vision kolona to bokola vision intatan songanzi la papa Mbenza André et ko panza na pe na ba paroisse nyonso botalsa na biso ndenga lobi ete toza pe na bobenga ki na kombo nini projet à faire mais kobima na site oyo laki ngana yeba kite mais après avoir ko komba place nyonso propre pour sa saleté libanda laki na trou moko awa laki à peu près awa alors trou ane laki muzindo nde papa sima bisenga na buzo mabanga ya pembe u na boma trou wana na boma ki yango na trou mabanga zai na trou na sena obakisa mabanga ti eto likolo nde na zuma mabanga pembe na telemisa ki yango likolo ya na temisa ilikuwa nini wana fanda ki awa sima mikolo ndeta mbule beti nde memaki yango mais libulu wana kangamaki na fenêtre mususu ekune kangamaki donc bana mukolo wana bandele na ibite so ba ko bimela isusu ndenge ni ndenge na mwana ki bango pesa nga kutu som nde to kende pe liboso mona sigani banda ko bimela ona kangaki yango OK banana solobela ki awa banana ozo ko voilà na c'est pas bonde bandele banda ko bima na vision na ngayo na mona ki na le 6 septembre donc to sali awa omoni bango omoni tout
Moi libango. Tam to check on corona. Ba msupe zaki aba mbule sangi beti zipia on lai 3 awa. Et bango ba dinela kawa na putu. Ba ko sabo opération na ba. Voilà, tozali kokende to kende sika projet ezali totala parce que toyaki kotala toyaki ko visiter photo l'accès na bino manso ma zali awakasi papa Blaise ma belé oyo ndenge tokoyeba ite papa atali. C'est bon. Et la maison a changé. En même temps, il fallait bâtir à Couveuse. On a compris pour la Bassoso. Voilà. Et les gens sont pour la faune à Zalo, ils ont collé à la mouture. Et dans la porte. Bakadena ezate. Bakadena ezate. On va tomber en galam. On va y aller. On fait ça avant ma boque. On va mettre ma masse finie. On va faire la part là. On va faire ça avant la boque. Maman, pour le moment, on dit que projet. Très bien. On a beaucoup là. Alors, qu'est-ce qu'on a quitté là dans la parce que on va s'engager. L'équipe déjà ils ont mobilisé la pasteur à Sika Papa Mokoi. Pas les vrais Mokoi. Très bien. Sous conduite à Papa Pasteur Voima. Voima. Oui. Alors on est sur le là qui sale la moto c'est le Rwanda. Voilà, nous aussi une implication à mon diminution qu'on a accompagné l'initiative de Maman Fumalongo, la première dame. Donc l'espace c'est ça, mon nene donc mon sur la montée malamu alimia colonne a fait beaucoup là. Chef Léoana, on fait ça rapport à chef de centre. On a concrétisé volontaire à Zazam pour les aller là pour là. Nous sommes dans la mission à Bachana. Voilà, on a mission de poser l'esclave pour y aller là-bas. Voilà. Ok. Voilà, un peu de maman. Les gars, maman. Ah, Gobongisa. Maman, qui est beauté. Maman, yo mon dimi, c'est lui là, il se le quel est. Voilà, ah, nous ça la ramila. Ok. Quand elle est en train de tourner la rancamba, peut lui sunga. Ah, bon, t'es que la rawapi. T'es que la rawapi. D'accord. Voilà, et au Kani. Maton de mine. Donc, ce que la nini maman pour nous, c'est que bilango, nous sommes. Nous pas capable. Ça, la ngomba, bandini, bango, pasala, misala. Sala. Oh, papa, c'est ce que l'on a fait beaucoup là. Là, c'est à vous, on a la place à beaucoup là, sur la piscine. Là, pour les bâtiments administratifs. Ah. Ah, ils ont beaucoup de temps. Donc, ça la gamme. Ça fait c'est il y a papa qui se retient les nommés. Vraiment. Cher assez. On va faire moi là, vous avez insuffisance à banque. Ça va banque pour ça, elle va tomber malade. Baya kupisa hapa maboko huko baiza la. Mbila pe, busala mafuta. Busala ba mafuta mbila hawa, busala ba mbila na. Sur la porte bien. Donc OK. Olia ba bio. Vraiment. Donc il tourne d'accord. So il kati mbila kioli. Donc mbila isa ko lugate. De batamite malamba baya kupisa hapa maboko. Banko luzolombo te bana tataki mbangu hapa mbola bazali na mokili mobimba. Na mokili Sanga nyonso tokoluka na mabondeli tokozwa nzambe na ngai salisanga nzambe na ngai yokelanga nzambe na ngai obikisanga. Yokelanga
Action. Voilà, et c'est un bon avis que vous avez mis, na bino bosso pour la biso boye ba kani ko tamisa awa ba baté so ko papa ko na ki biso na likolo peta ko kita na biso na sepa ba tetina ezala kite et tozali nde balobakane tozali tenge ba koloba ka ete biso tozali choisir donc yana molimo santu pona ko pesa ye maboko donc tona cellule de sika wapi ba tata ba ko sangana na kata ki mwenzaga tomoni même ngonga ya ngwana kuna yo kola musarabana ya tata tongo tango ebeti mondi bino so tozali na ndako ya kolala ya niti ngonga ebeti etengeli na ki ngonga oyo mama mwilu abetaka solo bongo pona kopesa konzima kopesa tata kimbangu mabokelo voilà lukelo ya ngwana voilà ba tata mama to komi pratiquement suka na ite kola sana bino pas blesse na ngamu na ngai soki ya kolobozali yo kobakisa ba kotala bino bambote pe soki ekozanga te bakolanda biso mokili bayoka mongongo ya papa Blaise depuis n'est-ce pas qui moins à gare. Oui, en tout cas ya koloba ekozanga te puisque mabele oyo tozwa ngo kamwa kala. Mais si konde tozana difficulté pona misalo to lakisi bino neti ba pulaye wana. Donc ya wana tozo lukande aide et salima. Eza la place ye papa abanda ko ya ko vanda papa Simo Kimbangu abanda ko vanda. Tozana projet na calcul falinde to sala ngo clôture. Même à kokinde ezalaka te lokola bino bomonani boyende yango to sengi penza bat mitema malamu soki bakoki ko sunga biso poto clôturer kaka mabele tikala kaka bongo na sanzete na kata zamba ezande mabe première difficulté to zalaka ngonde yango wana deuxièmement mabele o eza na mutu ya mama mfuma longo mais possibilité penza ko sala ba pulaye boko mona ngonde ke bazuna bililingi eza ba brique ya mabele mais sengeli matériaux durables oui babingi kende to to ngone na ciment mais makoki wana lokola na ne monani te yango wana na sepeli lokola boye to yebite soki bokoki ko sunga biso na nzela wana na place to kotia to kotela kango mabondeli awa esenga ka fo soirée pe to kotela kawa mais lokola batonga te peut-être soki mbula e kopesa biso passe pona ko zambota soirée awa pe esenga ka nde photo tonga église po ba pasteur ba yaka awa ba pesa ka biso mbota soirée à partir awa mais toza pena omona ngai biso mbale toza ba Blaise soki nga pena bosani kama likambuye pe akoki ko rejoindre ngo. Merci papa biso tozali kaka moko ya nzela ya kopanza sango matondo mingi komela bankolu zolo mbote ya liboso pe motivation ya biso moko bandi mpamba te toyebi ete na mbongo ndunda mbongo pilipili mbongo ya makala yango na nde tokotongelaka ba paroisse na biso pe tokotongelaka nkamba yelu selemias. Yango pe papa senga. Vraiment papa Blaise liloba Mbuta Polo Mantupu avant kufa nani chauffeur na ya monaka vision. Alors biso bakimani se toyebi ke papa Simo Kimbangu aza inspirateur de tout. Ye muto alakisa ki ndenge nini avenir amboko ekozala monaki ya ba gratte-ciel les arts. OK. Monaki ba trône banda kwa kitoko ya bakonzi awa. Donc likwa ngomba no zomona okenda bwe bazambo so mona ezane ville. Alors pour la concrétiser yango papa lobi to za na bolingo mbe ko pe misala. Très bien. Ah eza quartier misala quartier mabondeli. Ne papa bantato bando loba. Nde yango wana misala ezali awa ezosenga bato ya mitema malamu. Baya kopesa maboko na tata Molimo Santu, baya ko soutenir afiki à travers volonté mama Fumwalongo azanango pona tina kolona pe ko bokola. OK. Ah pe na selile eza selile ya mokonzi ya kulutu ya biso bakimangiste nyonso. Ne toyebi ke papa kisolokele ende tata kulutu. Alors bandimi o basambelaka na selile pona ko immortaliser comme ya papa kisolokele parce que ya tozaka na selile kisolokele ete to apena na selile papa Dialungana mama kwa Kiadi tozana na selile papa Mbenza tozana na selile mama Kinzembu. Alors awa nezali ya kulutu na biso tozana bifande lote et puis tozali pe na difficulté ya kotonga kama tribune awa totonga pe moi centre d'accueil totonga pe bureau bisika malamu pona ko yamba ata papa mkonza bule soki ya ko ya ayamba mape malamu nde yangwana tosengina bato ya mtema malamu ba songer na Kimwenza gare pamba te ezali mboka ya tata Molimo Santu ezali gare ya tata Molimo Santu bisika ya banaye ko fanda mwa kolia kwanga na sardine o biso pe lelo tokoye ko se ressourcer pondu ndenge ba pesi na mama journaliste biso pe tokoye ko leisa centre tokoye ko leisa pe kamba pamba te papa lobi to tonga ba paroisse to tonga pe kamba. Merci. Akanisi mingi ya koloba ezali o tokoye ko lwana ngwana to sikisi bona komba tata mwana pe Molimo Santu. Matondo mingi
Voilà, batata na ba mama banque oyo ezanga bantsele lende banque tata molimo centre donc ndenge to lobaka ete bambongo oyo papa besa biso ebele wana onga ino to koala kanango wana banque malamu ya roboma mbongo na biso yango pamba te soki to bomi yango na esika mso zali pasi mokolo asuka mape ko swamino et to laksaki bino solo bongo bilembo na oyo esika pona ko laksa n'est-ce pas bon nzambe ya tata Simon Kimbangu uta 21 ti lelo oyo esika ya fanda ki esika ya lekaki uta 21 ti lelo oyo n'est-ce pas bilembo wana ezali yango wana message au moment falloir na ko adresser yango na bino ba consoeur de travail nanga tozala kimia pamba te moto to landi nzambe to landi c'est un esprit saint nzambe ya kimia ngai na sango to ko panza to fingisa nzambe na bisote pamba te donc le meilleur dans tout ça, nous sommes du bon côté de l'histoire. Biso mo total kaka. Et alors là-bas, ba wela kita tata na bango. Nzokande yo boko so na yo kutoza na mikanda. So ko wela kita na ko wela ndako na tata nzokande yo ndoza na mikanda. Donc batata na ba maman biso bato ko panzaka sango. Na biso ba yo to ko tiaka baninga le bâton sur le roue pour être mosale kwa ko sala maté. Biso nyoso na objectif moko. Kopanza sango abana tata ya tata Simon Kimbangu po ete bapaka no babongola mitema bako mabandimba ko se joindre à nous poto kwa kotonga lingomba oyo lingomba ya nkolo oyo uta na lola kuna na pesi mbote na maman pasi Edgarde oyo anzimi tata Kimbangu au travers les réseaux sociaux à travers émission nanga à travers émission papa Splendeur à travers émission ya Ratel Kinenge collecteur na ba diffusion tango me dit pourquoi donc réseaux sociaux o biso to zali ko panzela sango eza utia malamu o ngai no Kimbangiste il faut to pona ko véhiculer sango tata mokonzi wa bule et non quoi attirer bon nuit na kati ya yamba tata molimo soto et non fingi ça chez spirituel parce que c'est un esprit saint papa le pas à poser pourquoi biso to s'agiter la meilleure chose dans tout ça nous sommes du bon côté de l'histoire ya solo merci maman si ya solo balobaka vibidile futaka 10 ans 11 ans tozo ko yika piko na likamboyo alors tozana biso posé très bien tozana likia ke o tata nzambe abongisa uta e bandeli ya mokili mabongisi na ye moto ata moko te awa na mokili akoyi ko bongola ya vraiment to matano na ngomba kuna to ko découvrir esikani to fandaka pe o etikali to ko pesa ngo kuna merci beaucoup loko tozali poser na kati ya souci ya ko accompagner œuvre tata mokonzi wa bule yango oyo ko tinda kamenga makimbangu butu pe moi ko tambola ko bimisa maye oyo ko ela bino po ete bino ba bozali na 4 coins du monde ona no bonzimel te non te bososoli likambo oyo tango yango ekoki mokonzi be moko lingomba se moko tata Simon Kimbangu kiangani azali ko zabino mabuko ya kofungama to tika ba makela wenza de part et d'autre nzela solo pe alobiko ye wana to kutana mikolo zali ko ya matondo mingi merci wande mikolo ngai papa zolo ba herbo na batiango ezate ba diffuser actualité et bien actualité na église ndenge zala Eh là 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 là. Merci, merci beaucoup. Eh là là, de baba mon père bakotala ka na libumu. Merci. Surtout ma tembele yanga. Ndule papa no ke ngana linga ma tembele mingi. Merci beaucoup maman. Ingeta. Merci vraiment. La biloka kitoko yo. Ezo mona na bio na vert na ngo nyonso. Donc maman falon to lingo zonga na ngami matembele. Na l'épidémie animale yete, na l'épidémie végétale yete to profiter to lona. Vraiment. So papa lobi ya ko batela. Voilà. C'est que to loni te to ko buka nini. Déjà batela. Ka to ko lona. Tango épidémie végétale ko ya. So déjà to ko batela.